Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo nga mama Bijou d'Or na sepelika pona koya ko betela bino mwa lisolo pona koya ko pesa kaka babone na nga conseil. Ndenge na mesana eza musala ya mama Bijou na mutu nyonso tu oyo kotala ta mususu video na ngala mbala liboso na no s'abonner te mama Bijou d'Or na za besoin un plus na yo s'abonner la Bijou d'Or TV fina cloche na notification pour la biloko nyonso tout soki na tie ekomelaka yo na facilité nyonso j'aime na yo na ba video na ngai ekosala nga bien et puis ni lisusu komantaka tina nga ba commentaire ya malamu pona epesa nga courage nazonga lisusu pona koya kopesa bino conseil. Le long mama Bijou d'Or na ye ko betela bino lisolo ya ba deux copines na mboka na biso Congo ndeko moko abenginga bi mama Bijou mekana nuko beta lisolo oyo talisa babone na yo ndenge batu mususu balanda ba vie ya batu ozolanda vie ya muninga oyebi même pas muninga wana soki azwaka biloko na ye wapi me yo ozolanda ye ndeko na biso moko ya mwasi na Congo abebisi libala na ye kaka pona bilanda landa yango nga mama Bijou d'Or lelo na ye kopesa babone na nga conseil pona koyebisa bango ke tolanda ba vie ya batu te parce que makambo ezali belé na ba vie ya batu landa vie na yo moko ndi mutu koyeba ngo meilleur par rapport ya vie ya mutu okoyi kozala na mutu muninga ozalaka na ye chaque jour mais oyebi makambo nini asalaka te ata botambolaka na ye de tamsusu 6h ti 0h oyebi makambo nini muninga na asalaka te parce que tanto lalaka mutu aza na makambo na ye oyo asalaka okoyi kozala okaboni na muninga ka dans 1h akabo ya kosala yo koyeba yango te et puis lisusu nini bozotambola mibale makambo muninga mususu azokanisa na katikati ya mutema ata bozana ye pembeni moyen oyeba ngo eza te nzamba sala likambo wana mystique tokoki kovanda boye mais oyebi esprit na ngati donc c'est ça ya wana mama Bijou d'Or na ye kosolola na mkola lelo na ye kopesa moi conseil biso tosala la publicité à auberge na biso o eza na Congo na Irebu A37 so koza na besoin okende vacances na kid adresse ezala na oka moko mama Bijou akanga na ye masolo côté penza ya ba flat ya ba auberge tozala na adresse kaka moko na Irebu na A37 auberge na biso eza na prix ya malamu na prix ya C tobandi na ba chambre na ba $15 soki ya $15 oye ko wumela et qui t'aura même ti na ba $10 ko wumela ngo à partir ya ba 6 mois et à partir ya ba 3 mois parce que tozana bato ba beta penza ba 6 mois bato ba beta penza ba une année na ba chambre na biso bazana ba ezala ndeko mo boye azala na ye na poto mais akanga ndaku na ye afutaka $10 par jour donc atia moi cousine e kuna soki alinga kita akuta ndaku na ye ezali donc tout ça là ba contrat pe anilai mais donc ezaka masolo yara yela biso lisolo ya malamu à partir ya 3 mois yara peza ko pesa biso mbongo na biso poto yeba ke ko umela ezala ndeko mususu ayo osala kinga na ko ya ko umela mama Bijou na bandana na 1 mois tango bo avanda ka 1 mois après akangi bisaka na yo mama Bijou na zongi mbango na poto donc donc ezala surrie ki oye ko umela pa na biso to kitisela vraiment appartement na yo chambre na yo okozala jamais de si mama Bijou lobi pa na biso basala ba réservation na mbongo okoko benga nga na expliquer na nga yo na sololi na nga na yo mais okei na yo mutu akoya na sima soki apesi ya compte na ye yede mutu akozwa place benga mama Bijou sala réservation ya maison de passage na biso ya auberge na biso eza na kin na matonge na Irebu A37 bandako ba chambre salon cuisine eza nango bandako ba deux chambres salon cuisine eza nango mama Bijou lobi biso nde musala parce que biso tozo continuer kaka ko construire tozo continuer kaka ko bongisa ti mukolo toko silisa mama Bijou loba lisusu nini malembe mbangu nde pema donc tozo tambola malembe ti mukolo sukisa ata après 10 ans donc eza makambo nzambe na bana na ye donc kokende te zala na ti na suka otala ba publicité mama Bijou d'Or atiaka numéro na nga téléphone eza wana benganga sala réservation à place na yo okozala jamais desi et pas na biso tozana
boutique toteka bilamba toteka ba du verre et puis toza na restaurant malewa mama Nadine azawana zela bino alamba kitoko toteka moi ji moi coca moi mai nyoso tuka epa na biso donc tozonga siko na lisolo o mama Bijou d'Or ayeli bino na journée à lelo. Oui, bah décolanga to bekala nous kobeta lisolo parce que mama Bijou nga la vandi na ngai na vandaka bandeko babenga kanga ba confianga ba masolo na bango ba confianga ba makamu na bango ata pe à propos ya makambo etalita mususu commerce eza ba tu mingi babenga nga na privé pona retourna nga conseil soki ndeko bengi nga na privé pona retourna nga conseil eloko o nga na yebi en tout cas na kanga mutema te na lobaka. Ndeko moko boya bengi ngai alobi mama Bijou nga nazalaka abonné na yo depuis kala mama Bijou nga nazalaka client na yo depuis kala na bandi kotambola na ba boutique na yo mingi pona kutu na yeba ki okoma na boutique na matonge na yaki koyeba okala ba publicité oyo salaka na mandaka kosombela biloko kala na bandal tango na bandaki kovanda na bandal na bandaki kosombela biloko après na yaki kotala publicité moko otie olobi ke na auberge na yo na kini kuna na matonge ozala na boutique en tout cas na yaki kolanda tina koma ki na boutique wana na somba ba biloko mingi pa na yo na lingaka yo façon na ndingo sololaka ndingo pesa ba conseil mama Bijou mekala niko beta lisolo oh parce que nazo ko se sentir lokola naza couper le na likambu moko boye donc na yebite mama Bijou mekala niko solola o pesa ba abonné na yo conseil et puis natina nanga mekala niko pesa na conseil est-ce que naza coupable naza kina camarade na ngai donc libala camarade na ngai ekufi pona nini parce que camarade na ngai wana bandaye kolanda ngai makamno surtout ngala bandaye ko sala camarade na bandaye ko kanisa kinga na sala ya kindumba na zora biloko na ngala kindumba yepe bandaki ko akomaki ko tromper mobali na ye akomaki ko sala kindumba ngiya wana ozo ko comprendre te mama Bijou mekala niko beta lisolo na yeba penga pe soki naza na faute quelque part ndeko la biso moi si abengi nga alobi mama Bijou biso tobotami 10 na 10 wana tozali wifi des garçons na biso surtout 10 nga za mwana ya suka na bandeko na ngai nyoso tu wana ona lobi ke wifi na 7 filles babala bandeko na nga pe ya mibali babala na famille na biso ndakoki kolobaka ngane mtu na bali te me na sana kungobali na nga ona vandi na yeba mbula na bambula basi famille na nga bayebi mena na tangeli ngai mbonga masanga boye te bandeko na ngai tout set wana ya basi babala mabala ya malamu na katikati ya mboka oyo Congo bandeko na nga pe ya mibali bazape na position ya malamu bazape bien biso nyoso tu na famille na biso tozalaka malamu kaka ngande mutu na tikali nanu na moi vie ya moi likolo parce que nanu na bali te mais mama Bijou bandeko na nga ya basi bazana babiloko mibali na bango bazana ba donc baza bato mbongo penze na katikati ya Congo oyo donc ngai vraiment na souffrira te na bandeko vande pa ya na nga moko ya mwasi ya liboso et que ça là qui est tellement le coup la grande sœur nanga wana za mpe bazaki makasi azai makasi vraiment le coup la mama mobali na epe babande ko surveiller penza makasi na bande ko mimona netike na za étouffé na sina comme grande fille na kede lisusu ko vendre pa ya moko lisusu ya mwasi kaka bongo après na yaki ko proposer bango na lobi en tout cas na zo zonda kuna ya ko futela donc na zaka na mobali boyebi pe mobali wana donc alandaranga kuna ti mukola ko se préparer akobala ngai en tout cas na yaki ko zonda ko futela na longwa ke pa ya na ngai ya mwasi ko kena ke ko futela na lopango wana na kutaki tozaki au moins soki 3 portes mukolo lopango ye moko na ndako onga na bandai ko futela na yaki ko kuta lisusu mwana mwasi moko azalaki wana azalaki na mobali na ye nga mobali na ngai batu nyonso tu babengaka ye député mais asala atia déjà candidature 2 fois mobimba azwaka na ye te mais kombo wana ya ki député elata ye bazana parti politique na ye moko azaki ndenge makambo parti politique na ye na katikati ya parti politique wana bapesa ye mwa grade moko penza ya malamu asokipaka na parti politique na bango mais pona député boye vraiment azwa na ye te mais kombo wana elata ye mokili mobimba babengaka ye député donc ayebani penza na kombo ya député kingali mona tangela yo kombo la ye ezali te mama Bijou mais yo betaka lisolo na ngai on mekala nikopesa batu conseil ya batu o balanda ba vie ya baninga nakenda ndaku wana ya kofutela na ke mobali na ngampe mtosula kinganda kuwana donc na ke kokuta mwana mwasi moko azalaki wana ye pas azalaki marié azalaki mère ya azalaki na mwana na ye moko ya mobali donc mobali na ye ya mwana ya fi wana azalaki avocat
tokomi kovanda biso de locataire na papa mukolo lopango pe azaki na bana na ya mibali donc mwasi na ya kufa adebuyaka na mwa badenda kuna ye wana atia ba locataire ya ngala bapesaka bambongo topesaka ye ngala mto esalaka ye à vivre kokoma tokomi kovanda na katikati ya ndaku wana donc papa ba ezala ndaku ezala ke ndaku moko ya munene mukolo lopango yeboko atonga avandaka batongela biso penza ba deux chambres salon cuisine ya kitoko ya propre ndaku na biso tobandaki kovanda ngana azwaki deux chambres salon cuisine mais nazala anga moko tema naza mutu ya nazala na biloko belebele chambre mususu penza na sala yango penza na tiaka bilamba na ngai donc chambre mususu penza ezala kaka mpona bilamba na biloko na ngai donc na sala yango lokola boîte dépôt na ngai tokoma na biso kovanda tozovanda tika ndenge ezala bozovanda na ndaku bozovanda na ndaku défi nga pe mobali na ngai yaka tamso ko ya wana lali akei na ye kaka boya azalaka wana ye pa zaki na mobali na ye bango pe bayebi kinga na zaka na couple ye pe azana mobali na ye na ndaku to tosaki neti deux couples to bande kovanda na lopango wana donc tokomi mo ba mbote mo ba bonjour ba nini fiango bande kokumba voiture na kutaki na mo voiture moko boye bande ko sala bande kokumba voiture ye na mobali na ye so mobali na ye tamsusu azate ya pusi voiture tamsusu mobali na ye azu na ye transport ya pusi voiture donc bazaki na voiture na bango na kati ya lopango wana e bande ko zala ya bango mibale mobali na ye azalaki avocat voiture moko peka normal ba Mazda moko boye normal kaka ngape sikoyo ngape na bandai ko kumba voiture mais mobali na ngapa azaki na voiture mobali na ngo babengaka ye député azaki pe na voiture na ye abanda ko ya kotala nga la voiture ngape na za na permis de conduire na zala na nga la voiture te mama bijou franchement na pusaka ba voiture ba yaya na ngai na pusaka ba voiture ya ba nani ya ba semeki na ngai so na kei na ndako asera na nga la moni voiture mo be vanjola pour na zui na kei na ona sala ngota msu une semaine na zongisi na zui mususu kaka boy moko na okende pa msu na bande ko tambwisa ka ba voiture ba beau frère na nga na bande ko tambwisa ka ba voiture ba sœur na nga na zara na nga na voiture te mobali na nga mto azaki na nga jeep mo ba kitoko me ngai na ndoza na nga na voiture te donc mama bijou to bande ko vanda bongo to koti ndaku sika to kuti bango ba bonjour ba nini ezanga nango te komi sikoyo ke ta mususu ba liba bima nga na zala nga na ndaku batuninga tozo bima ozana ndaku to tikelo mwana komi ko tikela nga mwana ba mwa mobala azana ba 4 ans boye en tout tout cela qui très bien penza sko vina nga bandai ko mene na katikata ndako na bandai ko yeba te mobali na nga za député ngo ya wapi moi ça change ba voiture na tamusa ba jeep minene na zala ka très bien bandai ko comprendre style sikoyo voisine nga koma ki intéressé mingi ko yeba pendele TV na ngai mais nga mongo naza mutu na beta masolo na ngati na bande ko yebisa ye masolo na ngai te eloko te to ko vanda occasion de rien mobali na ngai ye na bibisi ba champagne mobali na ye aye na tumbi biloko to vandi liboso lopango to pesi pe ya papa nani to pesi pe papa mukolo lopango na biso en tout cas ndako na zaki bien to zaki très bien to bande ko vanda très bien et mo pe na ozo voiture na pesi bango mbote na bimi na ngala ke ko tambola tamsusu mobali na ngai akoyeba ke na rolala na ngai wana te na rolala pe ba sœur na ngai mobali na ngai pa koya te na sa tamsu 2-3 jours tamsu na ye na ngai to mo mobali na ngai tamsu ayeye moko azui tamsu eloko bazo comprendre vie na ngai te bazo ba ozaka ndumba ozalaka nini vie na ezalaka nini en tout cas bazo comprendre te parce que vraiment nazalaki très bien na la tarape bien mama bijou donc na ba voiture na tambola ka so muto monene nga na nzelo lobika o mosa ministre moko bozoka biloko na ngai te et ko sala ke malembe camarade na nga wana na kopi komona neti akomi koenvie nga mais azoyebisa pe ngai te camarade na ngai bazaki na bango bien na mobali na ye mais tokomi komona kaka ke bato bakomi koswana mobali akomi mwasi akomi kobima mingi mwasi akomi te mosu akobima boye alie pe na ndako te mobali akomi mawa donc couple na bango ebebi ngala mobali na nga mokosu tovandi tobi mais donc couple on dirait et ça n'est pas comme ils ont marché te moi na moi si on dirait azande gazala rali susu te tala kola ela telinaye to kutaki kola taboete to kutaki na maman puta maman moko tantine moko moi responsable mais ce que to comme mona ye on dirait le comment ils ont marché te nzoka moi na moi si wana ya voisine abandai kolanda ngai et comme ça là que
mukolo mususu voisine wana linga bima aye pa na ngai akoti alobi na ngala moni neti yoko bima te ngala zotika mwana awa mobali na nga soki aye yebisa eke en tout cas na bimi kaka mwana ngai na bimi kaka opesa ye mwana en tout cas nga pe funa sala vie na ngai tala yo zala kana yo bien ozala mobali mais osala kasala ba makambu na yo nga pe na lina ba osala sala ba makambu na nga mobali azobomela nga vie mobali oyo azoki nga mwana muke mais vie na ngai ezokufa abi mama bijou bandala bandaki kotala nani bandala bandaki kotala nani voisine nanga voisine aloba bitala yo za bien o changera ba voiture lokola bilamba lelo kokotambo na range mukolo musoko biko yala bozo changer ba jeep otaleka na mutema na élément na moso mawe akufa pamba nzoka nga na zata na eloko te biba voiture ata moko te ezali ya ngai aloba baby sikonga la sekika nga bia il faut qu'on vivre mais qu'on vivre na ndenge ya malamu ngala zaka fidèle na mobali na ngai alobi mama ba koza fidèle na mobali so mobali azo sopelo bomengo mobali azo sopela na nga bomengo te avocat ya pamba baninga bazala kata ba avocat soki ya ba ministre so ba avocat ya badali ye avocat ya pamba ba classe atangi ya buzoba ozala fidèle na mobali azala fidèle na ye mbale na vie na nga mobimba mais tala ndenge vie na nga ezobeba donc na kei na nga ya kei na sike ko raisonner nga mais moi na mwasi oyo donc ye azokanisaki biloko oyo nyonso tunga nazalaka nango ezalaka ya ye comment ça et vente vandi titi azoya te mobali na ye koya na ba 21h aye atoke alobi omoni bien bimaki mwana bino azali ya zumona na ye mobali avandi na olanda ba mouvement na bango kolongo pe mwa muluge ezalaki na vandi na porte ya ndako na nga liboso wana na vraiment c'est ba vanda to na vanda na omona ke copine nani voisine azoya te titi na ba un mot boso na ba 1h 2h ngape na kota ki na soki kolala na mbandi koyoka ke voisine yaki na moni kuni pa na bango bitumba bazobunda babimiti libanda bitumba nga moyena bima ezate nga alobi nzambe na nge eza nini babunda butu mobimba ya kosakana te kosala ke mobali lobi na tongo mobali akangi biloko na ye akei alobi na tikelo bambongo ya garantie na tikelo nyonso yo moko siko mutu banda koyeba yo moko mutu banda kofuta ndako nga penza na kei na tikelo ko za na mwana na tikelo yebaka ke yo moko banda kobundela ndenge kofuta ndako na yo lokola okomi kosala kindumba mobali abima mobali akanga biloko na ye mobali akende mobali abengaka te abengi mobali na ngai po bapesa na ba numéro ya téléphone ayebisi eke naza na masolo na to kutana na ndako wana te parce que nga naza na nga lisusu wana te soki bozala na mwasi na yo ou bien copine na yo parce que nayebi te soki bobalana soki bozala na ye kozala bien na masolo to solola abi mama bijou mobali na nga bengi nga na nga yo nazo koya kozwa yo toza invité na mobali ya voisine mais nayebi te masolo ni nga bi mobala voisine aza lisusu ate babundaki butu mobimba eza nini o abengisi biso tokutana na restaurant moko mwana mobali wana pa ye azwi mwasi na ye batambolika na voiture moko bakei ti na restaurant na bake kokuta mobala voisine na bango mobala voisine alobi nalinga bino namona bino bozalaka très bien bozalaka gentil toyebana te mais toya tovanda place moko en tout cas esimba mais ngala aza lisusu kuna te mwasi na ngai azwa koenvie mwasi na yo ndenge amonaka mwasi na azalaka bien apusaka ba voiture yango bozomona ke mwasi na nga mpe mikolo oyo nyonso tu mwasi na nga akomi donc nakomi kokanga ye na bapele ya bamibali nakomi bamibali bakomi kobenga ye mpe alobi ke asala vie na ye tala moninga aza bien boye na boye mama bijou mobali na nga atali ngai nga mpe natali mobali na ngai aningisi mutu nga pe na ningisi mutu nga bien bon yango wana jour wana ekotikela ngai mwana lobi ke donc nga nazalaka bien boye na boye me kozala na ngai bien batunaka nga naza mwana nabotami na famille ya
ya toza 10 toza wifi donc na bandeko na nga mibale na bayaya na nga nyonso tout bango surtout baza na baposition bien donc soki bango nyonso baza na bavoiture bango nyonso baza na bavoiture 2 3 4 5 ngai babiloko tu omoni wana na mobali na ngai ebi vérité na nga nyonso parce que azwaki nga na maboko ya basere na nga ngai nazalaka na eloko te bavoiture tu wana eza ya ngai te abi ndeko abi copine na yo wana voisine na yo wana azokokufa soki amoni olati kitoko voisine na yo wana ifa ya koswanisa ngai soki amoni olambi boye il faut voisine wana ya koswanisa ngai ndako na biso ebeba banda bino bokota na katikati ya lopango wana ndako na biso ebeba couple na biso epanzani mobali alobi en tout cas mobali ya fi apesinga lisolo alobi vraiment en tout cas excuse merci vraiment ndengo bengi biso mais ngala osenga bozongana ngala sola na mobali na yo ba bien nyonso tout ya mwasi na ngai nga na ye ba place utaka abota za mwana moko azana ba yaya ebele kaka ndenge auti koloba ba yaya na ye mutu ba soutenaka ye donc ngai na pesaka mwasi na nga penza mbongo na pesaka ka mbongo biloko kolia mais ba voiture ba nini bilamba ba nini ndebo mona ka yenyeso to utaka na famille na ye nga na sala kananga eloko te ya koboma libala oyebi mutu te tokuye wana tokoti na ndako wana pas même inane ayebi biso te abandi ko envier mwasi na ngai en tout cas vraiment sala ki pasi makasi mama bijou yango wana sikoyo mobali na ngata to sisi ko solola mobali nga saki makasi akedeki kokuta na tokedeki ngana mobali na kokeni ko luka voisine to kobe pa ya voisine to vandi to bandi ko solola to lobi ke fo mobali na azonga penda bandi ko yebisa sikoyo voisine na ngai ngabi batuna kamuninga yo yimoninga na yena ndako asika oyebi ndenge ninga na zwaka te yango na penza okene ko boma libala na opo bona ngala ba ona na ngwa yebisi yo aza songi wana bomi libala pona bomi libala pona biloko na yo te na bomi libala pona monike vina ngai ezobeba boye na boye bandenge eza wana nazalaka na nayebi kokumba nazalaka na voiture te na eloko te boye na boye aloba lobela bimuninga na yebisi ya bikitana no mwa mukie biso mtuto yepa na yo yoka biso ngapi ningo zomona nga ngapi na la voiture te mwana mwasi na tie wana voiture te tika ko ça va jipa mi ba voiture otambisa ozo changer ba voiture lokola ozo changer ba voiture lokola bilamba kana kata ndako tamso kolalisa 3-4 ozo changer ba voiture bisanga ko za voiture te mama nazala voiture te ba voiture sto mona kaneza ka yanga ite za biloko ba ser na nga ba ser na ba dingana za to nazala bien ba ser na nga ser na nga ko za kaza na voiture ata sombi lelo na ko ya ko boto la efungola na kena pusi ba ser na ba lobaka te biso to bota mabongo to bota mapenza eloko na yo eza ya eloko ya ndeko na nga eza ya ngai donc na pousse à la voiture na ba mibali ya ba grande sœur na nganga la pousse kanga na za na eloko te mobali wana sikoyo mobali na nga lobi oui azo biso makambo ya vérité azo biso o vérité nga na yebi mwasi na nga très bien mwasi na nga biloko pousse à eza biloko ba grande sœur na ye yango yo ko bomela libala to yebi mutu te omonika mutu akoti boye na lopango aloki ko bomela libala na yo pona kolanda ba fille en tout cas vraiment ko boye na pona biloko ya mwasi na nga ite parce que nga na yebi ndenge ni mwasi na nga ya zoka biloko na ye abi mama bijou ça qui passe to pesi ndeko wana vraiment conseil mais ndeko wana alobi te akomi ko vivre vie à bien tout kala mingi te il faut son voiture na ye voiture la bande ko poussa ezaki voiture ya fou avocat wana avocat ya nzala boyena boya zo sopa voiture na ye a revivre bongo vu abande ko vivre sa vie ya malamu te abi to pesi conseil mama bijou do ayo kité to yebisi vérité mama bijou do ayo kité mama bijou do yonga na pieli yo lisolo mama bijou do mekala ni ko vetela ba bonne na lisolo ya ba fi o ba envia biloko baninga ya ba to ba envia biloko baninga eza malamu te ko envie eloko mutu parce que oyebi ndenge nini mutu azwaka eloko na ete ngai ozomona ngai biloko yo surtout na zaka nango za nango ya ngai te siko bango bakwa ye fi wana envie ngai tiake ko boma libala na ye mama bijou au juste ba fi mususu mitu na bango ezalaka ndenge nini. Waouh, en tout cas, je pense que vous comprenez l'isolo. Vous comprenez l'isolo très bien. Ceux qui comprennent l'isolo, oh, t'es zongi sa vidéo et baneli. Oh, comprendre. En tout cas, de quoi on appelle un conseil? Tant qu'on appelle un conseil na yokai, tant qu'on appelle un l'isolo na zo yokai, nga bien tambo na mokilo mona makam. En tout cas, à peine abiso na mboka na biso na Allemagne. Na yebi mwana mwasi boye mwana tanga muziki na bango ezate parce que noki batu bakoyeba na yebi mwana mwasi moko boye musala na ye azala soka yebi ke bazana réunion na muziki
baza la réunion samedi na tongo simba penza mbongo ata moi 600 na ye moi 600 na ye moi 500 na ye akei penza na magasin ba sac ya cher asombi sac ayebi na ye ke lundi na tongo ya ozongisa sac wana donc siko bato aboye botala vraiment ba genre ya ba influenceuse mususu saki na yete asiki kozwa somba saka bato na magasin abimi nango po yebi ke lundi akoya koyebisa bino non mon mari l'avait déjà acheté donc comme ça ou bien je voulais pas ça comme ça après ça ka raison de topesa na magasin na poto bapesa bato délai osombi eloko na facture na ozana délai koki kokende kozongisa mwana mwasi na musala na ye asalaka yango wana et puis siko soki yo landi en tout cas bandeko na ngai conseil nga na koki kopesa na lisolo oyo Mama Bijou na loba likabobo we chaque fois la ba vidéo na nga na lobi malembe tokokoma kaka mbangu nde pema eza lisusu na ndeko moko boye na sombaka ba hectare et pana bango tozo tambola kaka bandisiko kolakisa nga babiloko ya baninga mususu alakisi ngai mwana mwasi mo basoma soki 5 hectare na ye me ye penza akomi sengo pe ba cité penza oki ya ba touriste penza soko moni muninga mwasi makambo asali na ba hectare na ye ofungoli munoko alakisi nga bi atangelinga kombo ya mwana mwasi wana je sais pas si ko soka azali député mais aza mwana mwasi moko basala kombo atala ba matoga azana ba biloko ebele alakisi nga domoni oya muninga mwasi atangelila kombo na nga bi okay ana yebi kombo oyo na matongi paza na eloko bien Mama Bijou na matongi paza na eloko ngabi na yebi kombo oyo alobi o biloko na yebo na bazola kisanga ya batukutu talinga kotia na otala kamisu ndenge etala bo tana talia epi na suki ka bongo na okendisa makanisi na mulai te ngapi funa sala nga landaka mutu te na landaka via ya mutu te nga lokona somba ina ngapo na osala ba pondu na tie pondu na ngai donc na kokai kutu ko sala ndaku te na tiaki ndako ya manzanza sikondo tozo construire moi 2 chambres salon cuisine na mboka wana na tie ndako ya manzanza ngabi na landaka mutu te dans la ville faut pas ko landa bato nga Mama Bijou do na yebisa bino malembe tokokoma na zawa na teke na vanda nga na lobake oui lokola nga nazalaka na ba maison de passage na biso ba auberge na biso eza na modèle aboye il faut ngana kende ko buka yango pona kende ko sala soki intercontinental na osala ngote na osala ka o ngala koki et puis na o ngala koki wana ezo sunga bato ebele bazo kende kule bazo sepela parce que to tia place na biso moins cher makambu nyoso tout kitoko to banda na biso na soki na des appartements malembe to na ngo 7 kamite to koma na ngo 8 ata ti 10 ans to ko tonga ka epi to zo tonga dikana bambongo na bango to ba to zo ko louer to zo ko tonga ka ba côté mususu to zo tambola malembe na koki ko landa bande baninga mususu to basala ka 4 immeubles na ta mususu na année na ko kate et puis biso to sala kanini biso ba tumundu to za ndenge ni to saka ke soko moni muto bandita mususu azozwa moi vina ye moi mukie o asimbikisi siko soko zo landa mutu moni ke muto zo debuyo yebi na otetala neti ndeko wana aizwaka na yebi loko ya baser na ye ale yusko ke ko simba kiso lobi na ke ko simba kisi pona koma lokola ye omoni muninga zo tambo na ye malembe bazo kangisa bo bambongo na ye pona kosala misana yo ke osimbi kiso beli liboma bandeko na ngala lisolo oyo conseil vraiment Mama Bijou ko kopesa na pesa na ngai de kona mususu alobi abi Mama Bijou mekana niko yebisa nga soki eza faute na ngai wana to yango na suka mais conseil vraiment ngala ko kopesa na bato balanda ba vie ya bato boyoki lisolo ndeko wana abomi libala na ye ka pona kolanda vie ya copine ngo yebi epete na uta ko yebisa bino na bi mutu bokoza na ba camarades ba ne na ba ne mais na katikati ya CC ya makambo asalaka okokipe koyeba te boye kozala na mutu botambola na etanga ke kolala ba koti na soki na chambre ale nguma bimelie mbongo ebimi mais bozalaki na ye yanga na vie faut pas komelela ka mutu mbondo il faut pas kokota na vie ya mutu ko contrôler ko landa neni na tambola parce que mutu la mutazana makambu na ye okozala ami na ngai mena ko yeba makambu na opete bato musuka baka il faut yeba makambu na ye parce que batambola ba omi bale non to kotambola nzela moko mais toza makambu ndenge moko te to kotambola nzela moko mais mutu la mutazana makambu na ye oyo zo kansela mutema ngana ko yeba yango te to bota bato bota milibumu moko mais mutu la mutazana makambu na ye
Pona mama ya mutu kuto koza bota mona na yo me oyebi makambo mwana wasala kate. Donc makambo ya batu to sala makambo ya batu mingi makambo o batu mingi basala ka ezala ya bango moko. Pona koyeba via mutu 100% ezala pasi parce que mutu ko betelo lisolo metam supe moko pe abombi na ye yango. Tolanda ba via batu te. Okoza na camarade mo azala na ye mutu ba moto zo mona ye botam so kende na église nzoka azala na ye mutu ba kisi. Ndeko wana lobi mama Bijou esali ngai pasi komona ke libala bato ekufi pona ngai mama Bijou siko foti nange eza wapi ndeko wana ya mwasi aza na foti te ya bande ko vivre vie na ye parce que mesana bongo abande ko poussa ba biloko ba eza teke na yebi oka lelo bande ko lobaki na bande ko yebisa ba vie na nga nyonso tout non to yebali na biso te comment na bande ko yebisa ba vie sabina bande ko tambuse ba voiture wana pe pona ko tapager bango te nga ba bona bokwami na ba yaya wana ba leki nga na ba age bango to ba boko linga ta ba parana nga ba kufaki ba yana nga mtu ba boko lingai baza lokola ba mama na ngalo na mesa na vie wana kozwa saki o na simbi na zwi na sali bona tozala biso pe presque biso so mari na zaleki na bo me tozala ka biso so ba presque taille moko na lata ba chaussure na bango na mema ba saki na bango to kola bongo mama Bijou. Donc de quoi na sali mabete kuko za tele na yeka ke sika la bino na bandi ko bimisa sko vérité ya vie nga ndenge omoninga ye soko omoninga na pousse ba voiture na eza nga ite non faut yande kwa na ezalite ya sali loko moko ya faute te parce que simbaka na nzela te ke tokeyo na ke kabela o mobali non ya vanda na ekutu ya bien na vanda na ekutu na ndako na zala na ndako ye mwasi wana ndem to bande ko bima zo tambola kuta nga ka place a otikanga. Faut yande ko na biso na mwasi ezalite azana ina faute te donc sauf karake na mokili to yebaka ba influence o to salaka ezala mutu muso koza za faible akoya ko kwe ndenge ndeko na mususu akwei ka pona omona ke ndeko na zalaka bien ndenge ba influences ba bima na ba TikTok na ba nini makamu mi pe basala ke zala ya bango te siko soki yo landi ye obomi libala na est-ce que za faute na ye ezala ba mususu wasala na ye bongo ta mususu pona ba vie na ye pona ayebala na ye na ndenge wana yo siko soko landi etali yo mako to mona ola ki sapenza ndenge opération na yo ko kata ba libumba nini siko yo soko ozape mutu ba malanda lobi non influenceuse wasala ki wenga pe kana ki ko sala ok ita mususu kufi eza faute na ye te ndeko langa ya mwasi otuninga lobi ozo ko se sentir coupable on dirait yo nde mutu obomi libala batu ngana koyebiso ye mutu obomi libala batu te ye moko mutu abomi libala na ye na buzoba ndeko langai en tout cas na éviter faute ninga na ko pesa yo zana wana faute te ye moko mutu akoyeba ye moko mutu abomi libala na ye pona kolanda batu makambo biloko mingi totalaka batu balakisa biso surtout na ba réseaux sociaux mingi ezalaka ya bango te il faut tozalaka sage bozwya mutu eningisa yo te bozwya mutu esala soki ndenge nini te kolanda muninga te parce que omonaki muninga asalaki yango parce que oyebi te omoni mama Bijou abosaka atelemisi mwa seti ya appartement wana le yo polobi ke ngapi fona salaka neti mama Bijou oyebi te mbula nini mama Bijou asali abandai kosala mosala na ye oyebi mbula nini te mama Bijou abandi kofungola ba boutique na mokili polobi ke wilo kwa mama Bijou oyebi besheki nini te o mama Bijou azwa na banzela ya commerce to meka kolanda batu te okoki ko apprécier mutu wana donc o apprécier ye otali ndenge nini asala mosala na ye soki ozala makoki ya kosala osali obito na meka eloko mama Bijou asalaka parce que nga mpe naza na mbongo na nga mais oza na mbongo te oza na eloko te olobi no ifo nga nakoma kaka lokola intel lokola ifo nakoma lokola intel ifo nasala kivia ya kindumba mpona koma lokola intel olobi te ifo nga nakende kosimba kisi mpona koma lokola intel wana eze koarrange kaka yo ta mususu pe mama Bijou oyi kobina oyi ngana kobima boye na pesa bino ta mususu eloko moko boye ke auberge na biso ta mususu ezala nango yanga te ta mususu naza nanga simple citoyenne nasalaka citoyenne nasalaka nanga ka publicité nde nalobaka toza na ba publicité na yo pesanga tosala contrat na bando osalela yo ba publicité ta mususu pe eza nango yanga te mais nga nazosala nanga ka publicité ale yo oki kosimba bakisi na yo oki koluka soki osala vie ya ndenge nini mpona yo mpokende kotelemisa auberge etali yo totambolaka na vie malembe tozalaka na ba tolandaka ba vie ya batu te koboma na yo libala te
azaki na mobali na ye avocat ata aza avocat oyo ba gaz te mais azaka na mutu atanga avocat na bande kotambola makolo te babande kofutela ndako na bango balobi ndako na bango ya kitoko ya bien bande kofutela ndako na bango bazaki na mwana na bango bande kozanga eloka kolia te obandi siko ko bavia ko bande koluka mibale belebele nde bakosala nde badosombela ba voiture ba voiture oyo mwana moso na bande kotambusa ngo mwana moso na bande kotambusa ba voiture ya ba ministre abande kotambusa ba voiture ya ba donc ya bato minene atangeni nga bakombo ba ya ba beau frère na ye azape kutu na beau frère moko boye ya général na kati ya mboka wana na Congo do yo rolinga ba mibali yo banda rolinga mibali wana peta musu banda rolinga baba ozapeta musu pena basi na bango mibali ba nani ba ser oyo nga nazobeta lisolo o basi na ba mibali na bango balinga ye bango tamusu bazaki pena niveau moko ya se bazomona ndenge mibali na bango bazomata ti ba yeko koma na niveau bakomi wana yo royaka bandi kochaka mutu obi bonga pena kota mibali ngo pe bafungolo maboko banda kosombelo ba voiture okoya kozona o maladi pambo kufa tiki mwana na yo ka pona bilanda to landa ba via ba tuté na oti kobetela no lisolo mwana mwasi moko boy na mboka na ngai yawa musana yeko kini kozwa basaki na magasin azwi masaki na magasin apesi penza mbongo akei ayebi ke lobi akozonga na ye pona ko récupérer mbongo na ye akaka mbongo wana mukolo musupa okene lisusu kozwa lisusu elamba apesi pe mbongo ya lati elamba bato na magala lobi akia zongisi na magasin siko mutu abongo yo moni asimbisa kale yo wana le oki obuki kesi na yo oki osombisa ki wana siko tondisa basaki na kati ya ndako et bon okoka lisusu te yeka mbongo wana za ko utiliser ka ngoko na ko influencer ka bandinga na kati ya musique eza ba mususu pe kutu ye kutu wana zo bimisa ka mbongo eza ba mususu pe musala na yeke wi ayebi batineli na ye azana basaki na ye babelela ayebi ndenge akede ko bimisa biloko na ye na magasin akeya yibi na ye lamba facile ya lati ale yo wana le boum oke ozwi mbongo bomi bana na onzala oke sombi lamba o munde kwa na somba ki nzoka yake ne ko yiba na yango yeta mso zana mobali na ya fungolela ka ye maboko mobali na ya salela ka ye badon yota mso zana mobali mo akabaka te ozana mobali mo supporta ka ote mobali mo apesa ko eloko te yeta mso zo vivre wana tam so pona mobali ezana basi ba fulama grâce à mibali na bango siko yo zana mobali wa kofula yo te siko yo zo landa mutu aboye mwana mwaso la lobi ke ye afulama pona bandeko na ya bandeko na ye tam so kutu yo zana ndeko malonga te wana ndeko malonga te tam so yo mo kutu likonzi ya famille na bino alo bandiko bunga nzela pona ndeko wana bandeko na ye bazosalela ye oli yo zala concentrer à vie po yo bongisa tam so oya yo famille non yo bandi kokota wandi kobunga nzela wandi kokende na nzela moko boye ya mwana mwaso la sa bonga na eta mususu famille na bao basi babonga ezala batu mususu babota mi bakutita mususu bomengo ezala batu mususu avant ya zwa amona ki passe à souffrir ti ye moko asali mo position à vie na ye yo siko pona obongisa ka vie na yo tamsu ya yo na bala na yo no okomi kolanda bandeko wana onte pona mona ki mama bijou atiaki soki kabelo moko wa mulai soki tini no ebi mbula ni mama bijou so meka bo tamsu ya pesa nga kado na bana tamsu ba kabela kinga ngoko kabela tamsu ndeko moko amona eka ndenge mama bijou azala rabi bon mama bijou pesa adresse na tindelo on a poste parce que c'est ça ma basi batindela nga ba fantaisie. Après yo wana okeye ko lukambo ka po ke so baka perique le mama bijou la taki tam sunga be bakabela kinga to landa ba tuté to sala ba vie na biso zala linga oyo zala ngo ko apprécier mutu ko kumisa mutu oui mutu ala so sala malamu oui to kumisa ka il faut ko nzima ra mutu il faut muninga sala le ko bien il faut ko nzima ye par rapport yo boya kana oka batu yo ka yonde danger wana komi kimote ya mabe il faut to nzima ra batu menga na ko nzima yo mena osala likambo ka lokola yo sala kate ngana zana ba principe ngana zana ba beat ngana zana makambu ngana linga ngana osala ka o ngana lingi o ngana ata ti après 10 ans so ozana molendo za oyebelo ko lingi ko koma kaka eza batu msuba misala oyo biso to osala eza musala tamsu ya inane mutu asa silisa ngoyo surtout poa mais biso to okena wata 5 ans biso to okena wata 10 ans mais ils ont dérangé pété ils ont dérangé te to okena ngoka bongo se pe to kokite bana ba koka ngoka ka un jour
totambola malembe malembe après yo vando le baké oui maman bijou ça na bon akisi mais non tu te trompes hein? Dans la vie na vie vraiment il faut toyeba otolingi tolanda ba vie aba tuté mais exemple les ebele na koki on opesa bino banda lelo ti to aussi ça atati vidéo ko ça la 5 heures du temps na bani ko banda ko banda koki ko banda ko tali ça bino ba vie aba to ba sala rake ba to ba mona bango danger zo ka ba sala na bango danger te zoka bazala na bango danger te ba vie mi ozomona mona mutu penza oui azana na position ya bien asimba na yeki sa baby sa bana na yo surtout bana bakoma lokola ba mitu ya liboma yo kene ko envier mutu abo ata msoza na foyer na oba no baza bien ba no bakene classe kitoko yo ki ko envier mutu abo yo pe ko simba kisa le yo a ope bana ba be baba koma pe na ndenge tata wana toi envier abatu te parce que on sait pas eloko batu basalaka makambo e mokilo eza trop matata tozana makambo ebele na se ya moi oyo tamsusu soki bafungoli biso surtout babiso ya bolimo po totala makambo bato basalaka opesa tamsusu mutu mbotela nzela te tobanda kokima kaka bambango omona mutu na voiture ya monene kabaka ata na jeep tamsusu eza nango mpe jeep te bino bozomona yango voiture mais tamsusu eza nango voiture te eza eloko moko soki eza soki nguma moko boye toyoka batémoignage nyonso tu wana mutu bozo mona e danger so ka na vie réelle bozaka azana e danger te ba otambusa so ba biloko nini toi envier te parce que oyebi mutu ndenge azwaka te okoki kozala nao ami na nga tozalaka na biso tout le temps mais so batuni ngai bijou loba vie na ye na bandako loba point d'interrogation. Point d'interrogation. Oui, na mona kaya zaka mona malamu. Point d'interrogation. Asala musala point d'interrogation. Parce que nazala na yebi vino à 100%. Pour mutoro yugo yeba vina yo à 100% lokola yo moko azate. Ata mama oya ye boti yo akoyiko yeba vino à 100%. Ata mobalo bolala na yembe tumo akoyiko yeba vina oti. Bolali na ye bokoti na toilette ki o évoquer soki ndenge nini. Ogomisire. Yo tiki na mbetu yo kene ko évoquer côté mususu bolali na yo alali na muto akasa lali na mosi zo amosa sa imana yake ne ko sala makambo na ba mondi na bam boko vanda pena mosi aboya ndoki aboya ta mususu bamba bane na bane utikana pe ko yeba te kazaka ndoki azana misala mabi dans les sel muto ko yeba biso zaka nzambi donc lisolo na nga penza ezaka pona ko pekisa totika ko landa bilanda sepela na bozwi na yo soko moni muninga moko botambola na ye apusa na ye ba jeep banini na do pesa ka gloire à Dieu donc nzambe moko ayebi sepela na ye ka ndengo zo mona me ko likate okoma ye eloko ndeza mabe parce que ozo lingo koma mutu ndenge nini parce que yebi makambo sala raté parce que so ba yebi so makambo tamso asalaka o tamso o kokango te mais balobaka ba place wana soko so tie lokolo tamso za suna choite ba sacrifice ebele basala ata musu po azala oyo azali surtout na bamboka lokola Congo mona fille atambola na ba jeep yekuta yebisi biso lobike ya biloko na yeba ndeko sala ya bayana mais za ba musu so pesa donc témoignage na yekuta tamsu mo ya pesa ya te mais azana ye mutu moto baza ba fille tamsu na babutu bakende ko liaka ba kaka bazana makambe ebele basala pona azo tamsu voiture azuyo omona pe vie na yeba azata organiser na eloko te bambo la bosi la ba boîte bambo la bosi la na ba tapage wana vie na ba pesa bango toi enviété parce que mokili oyo biloko nyoso tout balobaka nango ezaka nango et vanité de vanité et balobaka te ndeza et vanité de vanité surtout tali ba mama blanche moi mobali na ya ute ko sala nini moko lobi moi si na ngai biloko to badeki azalaki nango biloko sto etikali témoignage mobali na ya uti ko sala ba famille mkolo ba ye ko zona zotana ngabia moi si na ngande ko somba bilamba na ye c'est ça mokili eza do biloko nyonso tout oluka eza nango vanité de vanité mais tellement lokola nzambe akangaka biso mwa eloko wana longolaka biso mwa esprit wana tozoluka kaka parce que on sait pas baprière na biso ezalaka tokóma na basanta epo ata lelo biso tokufi bana na biso batikala na biloko wana yango wana nde tosalaka mais biloko nyonso tu na mokili ezali vanité de vanité oza na 50 lopango mais na butu olalaka na mbetu moko butu moko neti une heure comme le cas à place mon so lingo bando changer une heure aux alliés à 2 heures OK kuna 3 heures OK kuna 4 heures OK kuna mais
seconde wana il fait kuta oka na mbetu moko okoki kolala na dans 10 minutes na batule ndako na eta musu ko simba te hein donc oza biloko ebele gloire à Dieu nzamba pambola yo me ngala kolanda yo te na biloko na yo soki na lokola na yebi ke biloko nyonso to eza nango bomengo ka ya mokili et vanité de vanité okufi beta mususu kutu bana na yo famille ya mabe wana bakomi ko compliquer bango vie okufi boye bakokunda wana mwa place moko ya mokie biloko to etikali ba or na yo ekomi mikolo na TV ekomi ka bato soto bakomi ka ba publicité ba chaînette ba or na yo o ba diamant na yo ekotika la bakokunda o jamais na ba diamant na yo. Donc c'est ça. En tout cas, tout le monde a vie à battre. Conseil maman bijou d'or d'aller na pesa de quoi na BBC de bala na ye. Ka pona kolanda muninga za na ye sérieuse, muninga za la na ye fidèle na mobali na ye, muninga poussa rande biloko na ye te poussa biloko bande ko na ye et sali copine mabe copine akanisi ke muninga zwaka ona bambonga mibali ake ko bebisa libala na ye akomi infidèle akomi na mibali ebele pona lingala muninga. Okoya kokele kokutana na malade obuzwi malade okufi okei penza muninga wana tikali tolanda bavia ya batu te luka kaka muke oyo zwaka soko za sérieux na makambo na yo oyebi eloko lingi nzamba osunga o epi okomona okopambwama modèle nyonso tolingi kopambwama okopambwama parce que toza bana nzambe tozala mitu tozala mikila te menga na kolanda yo te na kolanda yo te na landaka pe ba via batu te soko lingo réussir na vie beta batu kara ko kipara ba vie na bango te omona nzamba osunga yo ko vanda ka te o vanda bo mutema no vimbi na mona ki na voiture oh lika munini azana do pesa meli mutu nyonso e pesa meli mutu nyonso to yo to mso ko za na mutu ba voiture nga azala mutu ba voiture te et pesa meli mutu nyonso to et puis so naza ya posa voiture na kozwa kaka inutile na yo ke lo mutema mabe inutile okoko simba saki no ya kitoko eza ya yo ngakutu na calculer yango te tam sutu na oyeba ta kombo saki omemi te parce que na calculer makambo wana te toko kutana ba tuninga bijou kutana kini ala te lamba couleur ni na yebi te na tiaka biloka batukate obobi na okutu nzoto monzelo okutali obi na zoki okutana na bijou ben bijou atie bilama no latika te ti obimo ke na monique loti donc tozala bongo to mi pesa na biloko na biso tozala rateke pona kolanda baninga tozala teke o muninga asalinga ifona sala muninga asali bongo mobeseki muninga ngaza na mibale belenga pe fona kene kolinga mibale bele mobali na ngaza eloko te parce que mobali wana azopesa mosi na embongo mobali na ngaza eloko te azopesa mosi na mbongo ta msusu niveau pe ya basalaire ekokani te yosko kene kokanga mobali na yo singala kingo abimisa mbongo na makasi azala na ye nango te mabende ezala na mobali oyo aza nango azolinga kopesa yo te mais soki oza na mobali aza nango te osani c'est ça nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV mama bijou alobi partager vidéo oyo masuive matindela ndeko oyo alandaka bavie ya bato ayokana témoignage oyo esalami na kati ya histoire ya nini ya vidéo oyo ndeko apusaka biloko nzoka biloko yango ezalaka ya ye te ndeko moko boye musala na ye akende kopesa mbongo na magasin azwi alati elamba ake azongisi sikoyo bino boolanda bato ndeko moko mpe musala na ye alataka na ye biloko nyonso to alataka yebi batekiniki na ye akende kobimisa biloko na magasin bongo siko yo okende kokufa mpona bato mama bijou alobi to anvie te parce que kokozala na camarade me oyebi eloko camarade na yo asalaka te bozalaka na bino na ye chaque jour tout le temps mais eloko oyo asalaka yo oyebi yango te tozwa mayele tobatela badignité na biso tosala n'importe quoi te mpona mbongo parce que mbongo tokutaka yango epuis tokotika yango tokende koluka te bacourte vie ka mpona torégner na minute moko boye ça sert à rien parce que soki mpo orégner babosa na yo et soki mpo okufi babosani yo oyo orégner na yo orégner ntango okufa babosani yo ntango batikaka bo tokei baleli batiki yo babosani yo
esili quelques années otikali ka na kombo ba mama ba mère malou bazala ba danger na ba vie atikala ka histoire si tu bandi kotanga lelo ti to bando silisa te oti etikali na ka histoire donc makambo no esili okei okufi okei penza okufi olongwe yango na malamu tambola ka malembe soki nazwi na lie nazwi pete na vandi balobi nazwi te na meli na mama ya pamba c'est mutu amoni abia mama besoin meli na champagne neti oyo naomela mai na na timwa vitamine C na kati ya mai na omela mutu amona bia mama besoin zomela champagne yo kiko luka champagne omela mais nzonga na meli na mai ya pamba donc na lie pete ta on mona bino na tambola na nga bien tambola na nga normal boye ba pete ki na nzela na lia kite on azana mbongo te na ozana nga normal boye ba pete ki mikolo bi mama bijwa sana mpiaka na lingi bino mingi bozala toujours na bino tu vis bozala jamais de si mama bijwa le bolingo ke de congé na ki na adresse ezala ka moko yaka sala réservation na yo okende na auberge na biso ezana matongi na Irebu A37 mama bijou le biso a to solo la kitoko na mambo wa mki oyo za nango contacter mama bijou o sala réservation na poto bombela yo place bato a décembre basi ba sopani biso peza plein ba bien nzambe za nzambe ba kanisela o mabe me ekuta mela yo te la lingi bilo mingi botala ba publicité na biso et puis to kutali lisusu malasima so za besoin mama bijou beti ya lisolo na nga linga ba lisolo epesa ba conseil parce que na yebi ki na lisolo ba ndekomi ba kozwa ebele ko kutali na camarade mo na nzela tazo ngenga lokola sanza tika ngenga na modèle na ye linga ye kama na oza kitoko ola tara bien na osala makambu te ke kapona kuka na yo wana ndi na osala ngote toi sepelaka na bato me kolinga te kosala ka mpona ozala ye tokozala bamapasa me mutu ya mutu azala na étoile na ye omona lipasa moko boye afulamaka lipasa moko afulamaka na ye te nzambe ye moko ayebi twana baescalier te twana baescalier mpenza soki oza na escalier asuka kuna yo kaka wana eza badenise nyakeo mwasi ya président Félix baolive banini baescalier likolo eza bato mosusu mpe ata la deuxième na escalier mibale totambola na biso maleme ata mpe tokale wana wi naza na motu mosusu ta mosusu na rez-de-chaussée aza wana menga naza na troisième eza glace otala bapublicité na biso nazozela ndeko oyo ozokende na congé na kini contacte mama bijou mpo ozwa place na oyo ya kolala mama bijou alobi oza na lisolo ya kobeta benga ngai pesa ngai lisolo kaka oyo ezopesa baconseil mama bijou alingaka bapolémique te soki obengi ngai olobi mama bijou beta lisolo otanga bakombo atuka so eza masolo ya baproblème atuka mama bijou do asalaka yango te balobi luka kimia na mutu nyonso otala bapublicité na biso epuis tokutani mbalasi nasala ya kondimaki okobima boye te okosabone otielanga commentaire et puis okotielanga j'aime mama bijou alobi basoutien na bino nde toza nango mposa sabino mobulu bapublicité na biso yango sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi
lobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozokango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso. Bato bauta bapoto biloko kitoko eza awa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge kotala mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakulu na bazalaka te toza kimia waka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soki oyi okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoseekuze mpo mama bijou mpo mama bijou kitoko wapi mpo mama bijou mwa ezali mama bijou bayo te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa ve na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na